mitando eke na bino bozali kolanda pe kota l'émission na bino bomoko na ekolo. Toza toujours fidèle. Gilles va Mbemba azali toujours fidèle. Même chaîne et Mati, même chaîne et Kiti aza toujours la chaîne. Il faut avoir récompense. Il faut avoir récompense Gilles va. Na pe si ombote mon la maman. Puisque vous allez côté la ngalipasa Gilles va Mbemba. To pe si ombote assisté par papa Claude Nzono. Merci na merveille Katumba za la réalisation. Mbote mingi pa DG Martin Kalamba. Le DG Martin Kalamba, félicitations. Moussa les ali ko salama. Patience le les ali ko futa ba jambo moko télévision parce que obeto za la passion. To bouger qui était na mbonge to kima qui était aux ala kaka. Il faut mbo motoli yango. Merci le PDG Jean-Paul Chevula Ilunga to pession bote bisko zali ko tala biso. Eli Mogisho, merci na service na yo. Bande kono so zali ko tala biso na bomoko na ekolo bisika no so zali ko na biso na Kinshasa na Brazzaville na Mikila Poto. To zali en direct na émission bomoko na ekolo. Olo to lobela to za na partie religion, c'est très important. Congo zali ko traverser ba mwebele et so senga adoration, so senga ko louange, l'homme so senga ra politique te, l'homme so senga ra bon nzambe to fukami to sambeli to adorer nzambe afungoli m'empêche échanger. Bobi ke bo mira Jericho et ko yakana adoration, hein. Mira Jericho yakana adoration, adoration zali porte monene zali clé monene fungola ba porte, adoration échanger ba via bateau, louange fungola ka mwebele et on le to ko lobela makambo ezali très spirituel na émission na biso ya mukula lelo avant na banda émission na ngana pesi mbote mingi et pas ami et frère Serge Makingo na pesi mbote mingi et azali pe ko assister biso ta pesi mbote parce que ça très important et puis to bo sanité mwana mboka John Kandolo Serge Makingo te souhaiter joyeux anniversaire John Kandolo nde konanga hier kaka mukolo émission ezala so émission ici la kimi abenga répéter John Kandolo to pession mbote chantre monene a comment banzembo ebele ba chanson patriotique a comment banzembo adoration mais Mikolo za na moi stand by pourquoi il peut un jour to yambe na plateau John Kandolo to solo mambo ebele na no sakibino lo nazali na pasteur Landu ou azali chantre de l'Éternel azali l'homme de Dieu azali ko kabola lu nzambe to ko kabola makanisi na ono so etali spiritualité azali pe na préparatif album na ye et aza déjà na kata studio asali ba clip mususu album pe ndambu ba clip mususu ya promotion bimaki déjà mais continuité na ngo ezali yango ekopesa message na ba congolais nyonso bazali kotala biso ba a comme na niveau nini azokende wapi pa koma wapi c'est très important. Shalom pasteur Landu. Shalom papa Nagai pour Samba. Bonne santé. Santé malamu nangola nzambe. C'est pas le sou pour la deuxième fois. Parce que première émission tout ça qui nous feedback sur le plan spirituel. Gloire à Dieu. Mais apprécier qui album, apprécier qui musique, apprécier contenu, clip mon soana. Il y a un hôtel latin à tout le qui les sous mais un peu comme solo là parce que c'est sur la studio, vous préparez la chanson patriotique, nous avons la louange. Donc tu es beaucoup mieux appuyé parce que soit Fabatuzali Makasi, on a besoin de bon moana, balingi baye batalatin à to bendition. Mais avant cela, bonne santé. Santé nangeza malamu nde na cholo bawa na ngolo nzambe ndeka omoni nazali nzambe osabisongo très bien. Sur le plan spirituel, c'est l'activité, il y a la prière, il y a vous prêcher, Zali. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le lot qu'on a zalé puis la prédication à Tongo, et en action moko, et en Barumbuana, donc je suis invité comme prédicateur. Donc, na banda qui lelo, na reçu que ça vendredi parce que batay baza ebele. L'invitation est ebele au nazo kende ko kumisa nzambe na bande que le mot pe côté ya lilo banzambe. Donc c'est un peu ça. Mais pasteur Landu to solaka kana se plano makasi passer dans un plus panayo. Lelo est comme une mode to ezala ngo normal. Est-ce que c'est nécessaire chanter l'Éternel à la prédicateur? Pas tout le monde na mutayemba a fond l'église a monter et c'est important parce que to bi ke ba dendi ngonde bazalaka ba chanter ba matu samo le to comme on peut un évangéliste ba frère Patrice comme et comme une mode vous a chanter un jour aussi ça sera comme pasteur. Pas forcément. Il y a bande comme sous au bazan bon ba chanter ba tika pe ba chanter mais ça bande comme sous au pe bazan ka ba chanter mais li kabwana e bomba makane ko bi mais aloko la moi ba blo monsieur ezalaka là moi na za moi na mukie so ba biso za mande fo ndi mateke ana mande te maza moi mukie moi mu na ngezate mais tant makoli mande fo esane bi matiko so mande fo bi mo ba non ozaina mande fo te mande fo longa non de mande fo zaki bomba makati ya bomba maso la akoli de zana moment na ngo ko bima et yana moment donc ezana ba misusu o ezaki eloko wana bomba maki ozomona etangu akoli na bonzambe eloko wana esaini ekobima ozomona
bamsu peta msu subino boebité ezalaki depuis longtemps abanda na ye côté ya pe koyemba mais siko na ko bimande na miso abatu boyo ko découvrir que akoma otie et na pese exemple na ngai depuis kala na banda koyemba et puis nazote obanda na nini depuis kala obanda na nini en fait là na bongo motema obanda na nini tongo bongo motema là na bongo motema j'ai chanté obanda comme chanteur. Oui, donc la bande comme chanteur mais j'ai chanté. Et puis na ba fermement les cabopé déjà ça qui on faisait passer na chair bazo yo kabisonde toujours lobela na tina na nzambe et lo ko na appelé kobima depuis longtemps on m'appelait pour prêcher et pour chanter. Mais ce que mingi bat ba ebeli ngai mingi na koyemba. Siko l'air ba ko mona ba consacrer ngai oh nini akomi sous moté te nazai moté banda kale lo kwa nezalaka nango d'accord mais api na ba misusu ezai ke azoyemba na ekaka azoyemba na ekaka mais tango ngonga ya o ezali ya ko bimisa kote ya wane komi nzamba sa nya bimisa na kati na et ça peut sous monter très bien merci pasteur Landu ozana etonga toujours œuvrer pas mutu bon ngana zo travailler à collaboration avec mon pasteur. J'ai un pasteur. Ok. On a un père spirituel, hein? Oui, bien sûr. Ok. Yosa Moutabi, tu as consacré, hein? Bien sûr. Est-ce que c'est important? Il faut avoir un père spirituel. Sur le plan spirituel, il faut avoir un leader, mentor. Ouais, monsieur Robi Mayo Moroté. Oui, parce qu'il est un père spirituel, hein? Ouais, il y a un caméra particulier. Mais si on tali presque, il y a un sous-sol, il y a un ils ont un bateau bazaleka liboso na bango au balakisi bango nzela wana ozomo et puis ils a important vraiment très important donc tu peux pas ya kosala musala nzambe ozana mutu moko to aza likolo na o agangela kwata ou la bimisela ro film parce que nous sommes des humains et tant que aussi des chrétiens okosa makamoko bo eza or ya bonzambe il faut qu'il y ait une personne so moni lelo eza na bato belepe oyo ezaki ba mbulungane comme belé na kati ya makamanzambe regardez ces gens là bien eza bateau peut-être donc oyo mato ina bango ba yo kaka ba père spirituel bango ba leader donc bango ba leader tu vois mais moi je travaille à l'église Rehoboth donc mon pasteur c'est le pasteur Freddy Mago que je travaille avec lui mais moi aussi je suis pasteur dans cette église voilà donc je suis pasteur dans l'église d'ailleurs par rapport à programme pour les églises, toujours banda déjà ba extension où ils allaient à ministère nabiso Rehoboth. Donc moi je suis parmi où ils allaient à pasteur peut-être au Tinda P na ba où ils allaient ba extension nabiso. Donc je suis là, je travaille à l'église Rehoboth nazana papa azo kambanga. Merci pasteur Orlando na explication ba te belé explication ba beta comme oza clair o bisi ba nzambe oza na pasteur akambaka yo oza mwana na nzambe okoli na église obokwami na église obanda koyemba mais ozana likabo ozana mandefu na kati ya ndo mona na te mais to mandefu bimi to cheka te akape c'est très important à l'exemple ya biza mabete okoyembela nzambe po kote ya liloba nzambe ezali selon donde nzambe abengi yo selon vocation za nango yango pasteur Landu azali chantre de l'éternel confirmé et puis azali prédicateur de la parole c'est très important azali na kati ko evra na kati ya Rehoboth comme serviteur de Dieu mais mingi to lobela musique avant to kota na deuxième partie na biso musique mais to kende na régie merveille Katumba très intelligent à Ochela biso nzembo notre frère pasteur Landu oyo comme biso na réflexion pour to lobela album na e akomi wapi bazana niveau nini chanson patriotique louange adoration à niveau nini TV tellement za radio te parce que mon savoir faire asalango awa na ba moyen na moko ye moko na bolingo nzambe bazana ngo alobi asela nzambe action oyo taratina tolanda clip oyo plutôt kutana c'est pour les commentaires biso nyonso c'est parti. De Bakongo de Bangala, il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Au service de la patrie, il n'y a point de temps politique. Seul compte la compétence.
Allez, merci Merveille Katumba, Bobby qui est technique, après ça mais vous allez à brancher, bon là on a clip pour tout à l'heure, banzembo kitoko, tozo senga na bino bana nzambe bozo attend ko somba album oyo boyo kayango, bo soutenir pe tout monde na ngambo wana kuna, ba soutenir ba te belé mais pourquoi pas na biso bana nzambe to soutenir ndeko na biso oyo azo sala œuvre oyo pona ko kumisa nzambe pona ko adorer, to sala commentaire mingi te, maman nzambe sala un commentaire mingi te, bino mo bo landa ngo bo comprendre ngo. Pasteur Lando, album comme non. Action de grâce. Action dernièrement. Action de grâce. Mais il y a qui n'a bon Samuel Lokomo pour les cabanes en Zambie. Avant, on peut ça clipper les colbas qui Lokomo qui n'a celle on a propre moyen en Amoko. Mais il y a bon Gisara. Ok, bon donc l'émission sur la bêtise Bako, il y a mon nom. Cet album, je sais, n'a pas 9 francs. Na celle on a propre moyen en Amoroté. Dès n'abay dernièrement, tous à un groupe Nabiso, les adorateurs. Ok. Oh, tous à la canana, papa Mika Makai, tous à la canana, frère Zola, maman Chita, tous à la Debawana. Donc, groupe wana tout ça là, on a pour na kubonde là, pour na ba mabota Nabiso, pour na mboka Nabiso Congo. Donc, tout ça là, Congo na 2020, tango. Il y a confinement. Wana voilà. Sera Covid. Voilà, sera Covid. Alors, but na biso zaki to sambela pona malade wana beta mboka na biso te. OK. Voilà, c'était vraiment ça notre but. Et tant to zone na ba église na biso parce que mutamtaza na itonga na ye. Siko to linga to panzelo ko wana uto sala ki wana ne to garda yango. Et na kati wana to bimisa mwa ba bloc belé to kenda ba orphelinat, to kenda ba homme de vieillard. Donc ça la contribution. Oui, tu as un bon bien avoir to contribuer à. Donc moi na ba bloc ba offrande to tiaka wana biso moko. Sanisaka yango et comme abattant ou ça là que tobito kende yambalo na orphelinat ou bien to kena homme de vieillard et surtout les bana bazo ngaboé tout ça là pe ba action na biso wana wa kaye ba uniforme to filma ngo te to linga makambo wana donc pesi na gauche droite baté biso tout ça là to filma ngo te na lobia on va pona ba nzamba yeba na to filma ngo te donc c'est à partir ya eloko wana to sala wana nde na moto to sala kanaye papa Mika je précise bien. Donc, Miso le Bima wana. Ok. Miso le Bima wana de moto réalisé aux album Action de grâce. Donc papa Mika abimisa mon solo. Oui, abimisa mon solo. Après ça, nous avons tout ça l'album pour. Siko ba clip. Donc on a appelé franc. Ok. Et ça n'ande qu'on a ngai moko patengoto. Ya za Lubumbashi. Donc à ça multimédia en Afrique du Sud. Ok. Voilà, là na kei tout va liboso na ke ko pris na ngai ou le so na bosanya o tiki on mais John Abosani il fallait John mais rappeler donc c'est un peu ça là na ke il est de kutana ne kuna singa papa ko zonga Kinshasa te ça tout ça nous quelque chose tala na banzembo son déjà sili tout ça la clip nango mais tant on voit ça qui idée on les a quitté ça y kana ke ko pris na ngai voilà. Elle a commis kuna lobi nanga okozonga te sans tout ça la quelque chose. Je n'ai pas d'argent. Non, moi je vais faire comme il y a des matériels ici, je vais faire né tout ça la clip wana to mon nkembo. Bo mon wana sala mon Lubumbashi. Voilà. Et puis tant na zongi nangai ka la to sur la no dernièrement na monsieur l'équipe. Il y a ça que tu as préparé déjà clip à louange et que ça là qui aille Kinshasa. Aille sous Kinshasa. Aille Kinshasa. Là aille Kinshasa na fait dans un programme déjà au ça la clip aïe na matériel na ngate na na caméra na ngai ok si c'est comme ça on va faire ça le moto déplacer qui to longue Kinshasa to ke Kasangolo quand la caméra non quand la caméra on a très bien donc tellement ebi musani malamu voilà le to kinde Kasangolo à partir de Kasangolo le to réaliser clip oyo ya nalo la to kota donc il y a louange wana très bien donc on prend le cause à la claire que ezali na bateau bazali ko sunga ezali na bateau bazali yo mokoté au boko za ingrat on dit ma charge wana ok ezali na bateau bazali na simana non non je dis la vérité na mwana nzambe très bien vous avez ngité hein vous avez ngité Pasteur Lando action de grâce siko tourne à niveau ninde to solo ndo ça l'émission siko lelo le 14 août 2024 na ngongo ba doit landa biso parce que ba ke za boye évolution comme na niveau ni siko action de grâce c'est aussi ici ba audio nyonso. Donc toza na phase kaka ya ba clip donc ndé na ba ki na ifaki dernièrement to ça la clip à louange et si là qui a on mon extrait nango to ça pe sur troisième clip oyo ndé titre nango na sko ya action de grâce titre fa ya action de grâce wana pe déjà et si li donc on la mo ba retouche amuke pour ba ça nini ba ya na kotinde la ngango mais louange déjà to si donc toza na phase ya ba nini ya ko ça ba clip
et na kobosa na te na episa bino il fait na zonga sur studio pour na sala chanson patriotique. Donc na benga ki olobi to solo ki na tinda ki d'ailleurs extrait de toza na studio. Donc so na zonga na oti le sous studio pour to silisa ngo peut-être na ngolo nzambe prochainement tant tokoya na ezali son wana bato be pe bazolo bake na sa clip nango nde bayoki so ango et puis maloba na kati vous avez une idée clip comme tout est-ce que vous avez une idée ou là tu vas tenir ba soda aussi ba drapeau pas forcément bon wana il dépend de la réalisateur ayoki nzembo ayoki parole moi aussi je peux donner mes idées aux mona donc eza déjà wana bato be bazo badana sa clip nango alors je sais wana chanson patriotique ndenge bandeko basungaki wana poto sa musala wana yo poza liboso etando etando ike voilà lingala donc soko kwa makoki wana ko soutenir poto sala pe ozali réalisation clip wana et que mala mingi nzamba opambola mais le long de tout ça l'émission boy feedback ni oza nango ya action de grâce na moi ba extrait les canaux télévision moi ba clip promotion feedback ni oza nango sur la population. Bon ce que j'aime ezake bato déjà bazo talangai ou papa na mona ki nzembo malam. J'ai béni Dieu une fois, il y a un pasteur qui m'a appelé, c'était la nuit. Abisinga abi natalaki extrait na yo na chaîne moko ya Kinshasa. Abitindelanga audio na yango, na tindele audio na yango. Et leki quelque temps après zo ibisanga abi mikolo na sambela kaka na nzembo wana ya Tomoni Nkembo. Est-ce que tu as un extrait dans Tomoni Nkembo? Peut-être que tu as un problème, à pour Morobala, Libote, un voyage. À mon attend Nkembo dans Zéla. Talaba santu to sangani, to ye liboso na yo, salabika mwa tomona Nkembo. To ena basani polele, liboso yang bendangolu. Salabika mwatomona Nkembo. Mama oyo azangi mabota aye koluka yo. Salabika mwatomona Nkembo. Papa oyo azangi mosala yepa ye liboso na yo. Salabika mwatomona Nkembo. Oyo aumeli na mbeto pitalo azoluka lobiko na yo. Salabika mwatomona Nkembo. Tala mwana kufela baboti Yesu azoluka lisungi na yo. Salabika mwatomona Nkembo. Nalingi nangaseyo ozala nzambe nanga. Salabika mwatomona Nkembo. Je reconnais que tu peux tout. J'ai la foi à ta parole. Salabika mwatomona Nkembo. Nalingi nangaseyo ozala nzambe nanga. Salabika mwatomona Nkembo. Je reconnais que tu peux tout. J'ai la foi à ta parole. Salabika mwatomona Nkembo. Oh likolo efungwami tomoni Nkembo nayo. Likolo efungwami tomoni tosengaki likolo efungwama yawe. Efungwami tomoni tosengaki likolo efungwama Jésus. Biso tosengaki likolo efungwama yawe. Tosengaki likolo efungwama Shilole. Oh ba ange bakiti lelo likolo efungwami tomoni Nkembo nayo. Likolo efungwami tomoni Nkembo. J'espère yo zolanda biso na ndaku nzembo esimbi motema na yo. Gloire à Dieu. Pasteur Landuye yo apesa numéro na suka
vous pouvez soutenir album mais bien azana besoin de partenaire soutenir merci na frère John nandengo membiso na accompagnement c'est très important aux anzembo adoration oleli moko oleli si otondoko moso oleli pasteur gloire à Dieu pasteur la nga ma te me ko la nga esengo nzamba fungoleli bato belé ba olanda biso na télévision lola les adorations hein. Oui, inspiration comme j'avais dit, j'avais beaucoup écouté Bazoé Makaka, Fongola Biso Likolo, Fongola Biso Likolo, Fongola Biso Likolo, beaucoup de chansons, Fongola Biso Likolo, comme si Dieu a ça là l'autre côté, au monde. Et c'est pour ça que Dieu m'avait inspiré cette chanson, So Tali et Bandeli. Il y a une prière que mon oiseau Sala. Ok. Na Katikati, il a mis sa foi. Et Nasuka, Nzamba Sali Bikamwa a Fungoli Lola. So remarque. Les gens en 3 parties. Voilà, les gens en 3 prière, parties. Prière, la foi et exaucement. Ok. Voilà. Donc déjà commence à prier Nzamba Sala Bikam. Ok. Maman Azangi Mabota, Aïl Bosso na Sala Bikam. Ok. Abota. Abota. Papa Azangi Moussala. Asambela Keluka Moussala. Sala Bikam Moussala. Maintenant, lorsqu'on a chanté ça, tout ça, les prières, maintenant, il faut avoir la foi. Très bien. De ce que toi, tu viens de demander. Il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, aux agréables, aux sans embêter. Ils ont belé na bato Zalaka à prier. Tant qu'à abîmer, à telle situation, à là, déjà, ça li bon, bomi, ma camino sur ça. Très bien. Maintenant, Nzembo, Ndeto Embi, Nalingi, Nangaseo. Uzalanzambe nanga salabika moi tomona kemo. Je reconnais que tu peux tout. J'ai la foi à ta parole. Salabika moi tomona kemo. Lorsque Dieu a vu la foi dans la prière que toi tu viens de faire, directement Fongo Lola. Très bien. Allez, merci frère Landou, na sepel parce que quelque part vous êtes pédagogue, vous allez expliquer Nzembo là c'est que ça yo mom to composant Nzembo. Ba te que non Nzembo te. Vous expliquer Nzembo là c'est que yo mom to composant Nzembo. Allez, Merveille Katumba très intelligent, TVza Radio T, to ta la clip à Liboso et puis to kota na sima pour la suite des commentaires. C'est parti. To zo va clip leçon. Vous à la passion. C'est parti. C'est yo. Yeswalingi yo moninga zala nesengo Yeswalingi yo moninga Yeswalingi yo moninga Yeswalingi yo moninga Seka Yeswalingi yo moninga zala nesengo Yeswalingi yo moninga Yeswalingi yo moninga Seka, yeswa pesi obomo. Seka, yeswa lingi yo mama Yeswa lingi yo moninga. Yeswa lingi yo moninga. Papa seka, yeswa pesi
Merveille Katumba, voilà, Tozali en direct na Ekolo avec notre frère évangéliste pasteur Landou, Wazali chantre de l'Éternel, Tozolo Bela album Action de grâce est très important. On est moko na kati Action de grâce, Wokinzembo on est très important pour la mission d'adoration, louange, pour le titre na nini. Oh. Nalo la tokota. Nalo la tokota. Bamsu baotika libanda? Ah, voilà, bamsu baotika là. Nalo so bakota lo la te. Ah. Oui, il y a moi la fomi bungisa déjà. Inspiration de wapi nalo la tokota. Panzambe. Panzambe. Parce qu'il y a makamu to sala kuna. Donc il y a moto ba ida ba entraînement na ngwa. Ba louange to sala. Frère Landou. Musique en Nzambe. Na koyembe ko big sam to ko mema to la délivrance. Est-ce que il faut moto bate que la nzembo akoma yango? Est-ce que moto akoyemba nzembo na mosuni? Nzembo touchera net auto yemba ay toucher biso. Il faut Saint-Esprit accompagner yo ou okoyemba loka nzembo sembal bongo zube succès yube no pete ke nzembo ko sa succès mati nani accompagner ka nzembo pas toucher motema ya bato. Bon, l'accompagnement de la chanson pour motuna ngeza liboye. Dès au misara album na Action de grâce. Est-ce que nzembo faut ça succès? Boy ba ngo. Motuna ngeza bon. Pas de so misara nzembo kuta kana kite mais ngonde toucher motema bato. O a checker like nango esimbité. Mais qui accompagne bloco en news? Bon, nzembo na eza ya ka lokwa mateya. Ya lokwa na tangi verset biblique moko boye. Siko na l'équipe boso ba na décortiquer. Là maintenant c'est Dieu lui-même. Yenem to sala ke mateya wana. Et bana ko simba bato. Ya lokola mutaye ko teya nde ba tsuba lo barabo. Ils ont peu m'embêter. Lelo je vais prophétiser 1000 personnes. Toi tu viens faire l'œuvre de Dieu et Nzambe moko tia malobakati na yo o ko sa nyo prophétiser. Na sima banzembo nde balobaka ke ndenge komami. Donc dans chaque écriture il y a un esprit. Voilà. Le accompagnant. Ouais, accompagnant. Et dans chaque chanson aussi, il y a l'esprit de Dieu qui accompagne ça. Maintenant, tant aux bêta, ils ont la partie moko bo o ya munde ozo le canavi na yo. Ya mo ça là que lorsque tu vas écouter cette partie avec la puissance là de l'esprit qui est derrière cette partie, ya munde ça qui est touché bon mo na yo. Maintenant ngai moko pena koyeba ke nzembo ko sala succès nzembo ça c'est ko quand ça peut bongo mon pe l'équipe boye c'est na on peut le côté. Et puis il y a la différence entre nzembo ko sala succès na différence entre nzembo et ko délivrer bateau parce que ça ba nzembo mfé ça la succès. Objectif ni ça la pour ça le nzambe. Objectif nango zarani. D'abord c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Lorsqu'on chante comme ça, on fait l'évangélisation. Mais pour gagner ba âme. Pour gagner ba âme. Pour qui s'appelle bateau. OK. Lorsqu'on chantait ici na moni o kani misu. Donc ça veut dire et continue na. Mais même la dimension mo robot. Même la dimension continue na âme na yo. Maintenant né continue na âme wana molimo. Ya nzembo né continue na âme non si il avait trouvé quelque chose où ils avaient malade directement tu es délivré de ça. Tu vois un peu. Donc na ngina lobanini ils a lokola mateya. Objectif na biso ezali ya ko évangéliser bato là bazo yo ka banzembo et simba ntema et ça ka succès. Tu sais il y a d'autres chansons où ils ont un succès mais là muto yo kango et toucher âme na mais sur le terrain ça n'a pas de succès. Très bien. Ozoma ya on a bi ya différence entre succès nzembo na makambo ezo ça na ba vie ya bato. Oh nous avons pas vraiment besoin ya succès nzembo biso za plus na besoin ya makambo ezo ça na ba vie ya bato. Donc c'est ça où ils ont priorité. OK. C'est ça. Et banako kangola, et banako sengo, et banako pambola, ozomon. Voilà, et banako biki ça même toi malade tant azoyo kayango et kotina âme na e. Tango e kota wana pas et ça quelque chose. Action de grâce sorti dans Mozakan. Ndenge na pesa programme dernièrement. On les a dit pour dernièrement sur lelo. Le 14. Tout comme déjà paiement. Donc na kalaming était déjà. Mais ozo kanisa na makanisa ça nango sorti officiel ko ça na fin décembre, début décembre 2025. Non, 2024 kaka o. Donc avant décembre officiellement.
D'accord. OK. Nani au PC biso sous titre moko live. Pour ça la bien abattu sur hôtel biso, to découvrir des clips voilà to total nzembo wana to kota lolate, mais au PC biso le moko live biso sous eux comme émotion adoration la présence en Nzambe pour la relaxer bana na Nzambe que biloko zo yemba ezali biloko zo na moto te mais ezali inspiration Nzambe pesio pour la rosala malamu. Eux ezala émission mingi politique, to bela mingi santé mais là tout ça na page ou la religion pour la communauté ko kango la mboka na biso que Congo tout ça na promé belé. Est-ce que le sang peut copier ça? Bien sûr. Mais où est-ce que ça m'a monté? Où est-ce que péto? Comment tu as péto? Il y a des gens qui sont péto. Il y a un bateau qui est péto. En prière, il y a aussi suffit karaté. Mais nous avons tapé Moutouni et moi, on a prière. Voilà. On a code. Na oya lobango na kase peut-être on poser une question par rapport à chanson patriotique mais je crois que toya yango désolé wasuka bon na ngina on a yemba ndingo lobia te yemba na yemba boyemba Yesu mokonzi toye kotombola yo yamba mitema eye kokumisa yo Yesu mokondi na bakonzi toye kotombola yo yamba mitema opetoli osikoli na makila na yo yawe toye kotombola yo na mapipi na yo yawe opesi lobiko toye kotombola yo kolokufa osekwa ofandi na ngwende toye kotombola yo Yeso bunda olonga opesa elonga toye kotombola yo Yesu Yesu mokonzi toye kotombola yo yamba yamba mitema eye kokumisa yo yango toyelelo kopesa nkembo na yo yo Nzambe Nzambe toyelelo kopesa nkembo na yo Nzambe 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 te opesa kembo panga yo. Amen. Eza nzembo misa prière. N'était ce que quand on a l'ito spirituel. C'est très important. Au moment na vie to za ba promé belé. Réponse à nzambe ko za la carte na prière au kangimisu. Na nzela nzembo pe adoration ko funga la mbebele. Moto andimela ka nzambe nzamba tika ka été. Amen. Miracle ezali kondima. Bato belé bazo tout tomba ko kwanza mitu. Babi rentrée scolaire za 2 semaines 3 semaines to sala ndengini. Chelikia. Chelikia. Nzambazali. Okokota lola action de grâce. C'est l'action de grâce. 10 000 francs 5 000 au bible papa ngana yo soutenir yo. Nzamba ko mona pa ofungolo makambo. Toye ko pesa mitema pa na yo nzambe. Toye ko bonza vi na biso pa na yo. Makasi na biso ezali yo. Tongo zo ka nzembo ko ka tene moto zo yemba. Mais côté na monde spirituel et ko kango le ko biksa yo. Talatina action de grâce ezali le bon photo soutenir. Ezala ba titre makasi ya kitoko belé. Ezali blablabla te. Le mozo azoyemba ngo en live. Toza live awa na télévision. Tu sais CDT azoyemba. Nazo landa message moko moko. Ezali ko soki nga bron na la plateau na sa émission touché nga. Boni boni ozolanda biso. Félicitations de kolanga. Nzambazo avec merci. Oyebi na ora 3 4 clips au lexarana 2. Mais lelo nazo ka live, je sens quelque chose en moi. Bantembo ezebeza 10, nous sous on quitté. Netini chanson. Netini. Nazali oyo mokile lobite kasi nazali oyo nzamba loba ponanga azua bisika nyonso na bomoi na ngai
soki nazali kobikeza pona nzambo yo motema etondi na sai po ete nayebi Yesu aza kati na nga naza na nzambe nakobange eloko te naza na nzambe ye makasi na ngai elonga na ngai elikya na ngai Yesu. Mais aujourd'hui on sala nyonso ba nzembo nyonso ba promotion nyonso za malamu siko osala ndenge nini toke na moko. Moi je crois que nyonso ani za pona pambola bala nzambe sûr. Amen. Je crois. Congo tu as un problème makasi. Tu as un problème d'insécurité na Esther. Tu as un problème ya molili. Tu as un problème de vie chère. Tu as un problème de nzala. Tu as un problème de transport. Amen. Clé de délivrance ya mboka na monsieur Zani. Kosa musala ni faut sala. Musala nyonso ko eza ya malamu pona otombola mboka. Oyebi tango bato balobaka ke musala eza na Congo te Tu préférais qu'il n'ait la maille à qui n'est à côté Turquie, à qui Maroc, à l'écossais pour côté Espagne. Non, plus c'est exemple mon boy. Des Comoro boy, aza licencié. Aye pa nanga papa, na uka musala. Na ozo musala te. Na fait ma sœur. Simba mbon, abi oui na simba mbon. Na abi simba pe ba $200 abi oui. Na abi simba pe ba $500 abi oui. Na abi simba pe ba $1000 alobi oui. Après na abi chez na abi olingi vi na ote. Comment toi qui es licencié, tu as le matière dans ta tête et au toucher somme à $1000, mais aux oyer batté pour créer et loko moko boé pour na mbongo ane bandosani et bandokola de sorte que aux appeler bateau au côté ba on a ba activité wana pour la ça on peut maele ozanango après ba on peut ba ko s'en sortir. Moussa les a karaté faut kende au commis des mondes Gelonnaire. Non, Moussa les a karaté. Donc tu peux avoir une idée. Moi je crois qu'il y a la structure les entrepreneuriat. Et là on enseigne na ba kontina biso. Est-ce qu'il faut accompagnement? Yango na la nina loba. Na enseigne na ba kontina biso. Bandeko nyonso bo moni penza ke baza na ba matière. Baza na makambo yo sala ke so ba sali yango etombo lekolo na biso. S'il vous plaît, na bolingo nzambe, bo soutenir bango. Tout le monde a la télévision, tout le monde a créé qui robot mon robot. Tout le monde a internet, c'est si l'équipe est montée. Au moment où tu as ça, comment on veut. Tout le monde a internet et l'équipe est montée. Tout le monde a besoin de mon toi ça, le quoi na bobé na bureau, bo payer moi $1000 à zo zonité. Bo accompagner, s'il faut même industrialiser, makambazo salana yangonde ikotombola mboka na biso. Ikotombola mboka na biso. Toti kalaka ko garder de l'eau tout ça dans notre Bible lobini na Genèse chapitre 2 verset 25 si je me trompe pas. Dieu plaça l'homme dans les jardins pour cultiver et garder. T'as la verbe en ouais, cultiver et garder. Donc nzamba tebiso na RDC Congolais nyonso. Likabo oyo zanango, mayele oyo zanango, ko garder karaté. Mais bandana on a cultiver ango kosala voilà to kolona kosala kolona balola mabele c'est que tu as oui papa au monde même si tu as ce to bois ki mbuma lisango kaka to niati angote obeti tout quelque temps après oyo mona ni bandi obota na likola ciment donc nzamba pesa biso mabele moko très fertile de sorte que bisika nous sokolona biloko ekobima biso za ba tuto lela masango uta ba pays étranger te toko lela te ba céréales et uta libana non ici au Congo on peut faire ça et nzamba osunga na ba prière to sala et surtout biso to sambela mingi pona mokonzi nzamba mokonzi ya mboka donc les présidents de la République ont pris beaucoup pour lui nzamba fungolé sous mayele ozomona
mais ba ministre o ba travailler na bango nzamba pesa ba mayele na ye mayela bondo kité mais mayele na ye de sorte que na ba kwenyonso ko esenye ko sala makambo ko amala mpo tombola nkita na biso basunga bato wana toza mabele ebele etandi ebele likamoka okamo ezake bao bazalaka wana oyokaka détournement 50 millions 100 millions 100 millions 300 millions 300 millions mais mbongo wana mbongo za pena une espèce eza pena mbongo solo tozalaka ba chiffre eza mbongo solo papa mbongo pena ya dollar pena ya solo oui eza mbongo solo mais ba mbongo wana tozala na bolingo ya Congo tozala na bolingo ya Congo so totiango eba no sa misala mboka na biso. Moi j'ai dit toujours et là mboka moko te na nani na mokilele ki RDC parce qu'il y a des choses où ils a awa moi-même Dieu m'a révélé il y a des minéraux où ils a même ndela ibina Congo na ngote mais ça c'est tout ici na mboka na biso Congo ozomona nzamba sunga ba continue biso après ça ba bonne foi na toza na bolingo ya mboka na biso et on des positions sur la chanson patriotique titre na ngozani amour amène la paix. Amour amène la paix. Voilà. Bolingo me marakimia. Voilà. Bolingo pe ya solo ya lokuta te. Bolingo ya lokuta pe zala. Oui, ya lokuta zala. Comment bolingo ko me makimia? Tant na lingi yo papa bon samba. Ata nzamba tombolo ndeni. Na osa motema mabil kolo na ote. Okonyonga te. Na konyonga te vande ba kino baloba. Na konyonga te. Au contraire, c'est pour cela Dieu bénit mon frère John Kandolo. Obi na batangu, tu sais, azamu tumoga yemba. Mais tant nga na bandi réalisation album nanga, tu sens que une personne qui te soutient au tindika yo. Et Simba, voilà. Mais azo yemba te ba yembaka. Abima liboso kala bima ba to be ba ebe na télévision. Mais au tindika ngai. Il y a des gens qui sont comme ça. Bazali na mboko. Ozomona. Donc bolingo là mon ningo mata okonyonga te appuyer d'ailleurs ezala pona bolamu pe ya yo parce que là il y a mati abenda yo bino baye bosani bo mata ozomona mais so yo skozo kanga ya kindete maintenant yo mo po souffrir yesiko na ngolo nzambe ko sa manevre mo apa bima parce que nzamba ça ezai desina bima so yo muto ndo sala ki bima tiana osani otikali ozomona il faut uzana bolingo amour patriotique ko bolingo mboka ele kanyoso message nango clé zanini na ndenga nzembo na ndenga guitare na ndenga drum bon nzembo na sali on pona bitumbo za mboka na biso dernièrement na tolo ba bitumbo za na mboka na biso eza parce que tolingani bolingo a solo te oyebi ke bibezolo ba na Corinthiens soko pesi mutu mais soko zangi bolingo il a pamba très bien. Maintenant je me demande mutu ayo kanzala asenge loko na pesi ye soko nza mazo baso na zangi bolingo eza pamba donc c'est que on a salé za bolingo te vous comprenez donc ça veut dire nza manga lo bani nywana lorsque tu donnes avec un bon cœur c'est à ce moment là nza ba considérer le quoi bolingo. Mais lorsque tu donnes, après la ciment, directement tu donnes pas avec amour. Ok. Tu donnes pas avec amour. Mais lorsque tu donnes avec un bon cœur, c'est à ce moment-là. Je ne vois pas les gestes que tu fais, mais Dieu voit les cœurs qui donnent là. Parce que tu peux donner. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et on a foutu les ndaku. C'est la maternité. Directement, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. C'est vrai. Oui. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as donné, mais tu as donné avec quel cœur? Non. Lorsque tu fais ça directement, Dieu voit en toi, il n'y a pas l'amour. C'est pour cela que tu peux donner. Mais sans l'amour, donc tu es rien. Voilà le coup là, c'est mal. Voilà. Est-ce que tu as moins extrait normalement qui était? Pourquoi tu es pour les choses qui vont passer? Pourquoi haïr seulement pour rien? La violence et les cassures ne nous servira pas.
Pourquoi détruire pour regretter demain? Cultivons l'amour et non la haine dans notre pays. Nous voulons la paix et non la guerre en RDC. L'État est venu pour qu'on soit ensemble. Tenons-nous la main pour construire les pays. Le développement de cette nation dépend de chacun de nous. Unissons nos mains pour construire la RDC. Cultivons l'amour et non la haine dans notre pays. Nous voulons la paix et non la guerre en RDC. Amour amène la paix. Namboka Congo, amour amène la paix. Bakongo na Bangala, amour amène la paix. Namboka Congo, amour amène la paix. Baswahili na Baluba, amour amène la paix. Yoka parti na Baxi. Si un pays est divisé contre lui-même, ce pays ne peut subsister. Si un pays est divisé contre lui-même, ce pays ne peut subsister. Dans cette guerre, nous avons perdu nos richesses. Là-bas à l'est, nous avons perdu nos familles. Cultivons l'amour et non la haine dans notre pays. Nous voulons la paix et non la guerre en RDC. Amour amène la paix. Namboka Congo, amour amène la paix. Bangala na Baluba, amour amène la paix. Oh Namboka Congo, oh, amour amène la paix. Baswahili na Bakongo, amour amène la paix. Donc c'est ça. Mais faut foutre un bon parce que il titre émission là bon moi qu'on est écolo. Non ça va déjà. Bon moi qu'on est écolo. Là bon tout ça là bon qu'on est écolo. OK d'accord. Ça malamu mingi. Banzemba boye, est-ce que on a contacté dans le ministère de la citoyenneté pour on dire boye et bandoleka même ma chaîne na chaîne nationale parce que au Mbelimbo Kanabiso au kiti on a RTNT bon on dit boye bandoleka au kiti on la chaîne nationale et au leka amo la paix muto appuyer ki ngai na sala su nzembo eza papingi na ma ah to pesi mo les réalisateur nzamba pambolo sikozali donc nzamba tie peme na ngaba moko bien ba tinka tinka ba pesa ngaba idée abi mon frère fais cette chanson tant on a habité dans une chanson patriotique abi non fais ça, on va commencer à faire passer ça presque dans toutes les chaînes pour tout puisse un message. Sauf qu'à nous a besoin de souligner parce que clipo yo, nous avons raisonné là qu'il est même qui s'engage. Ok. Et si il y a 4 jours. Il y a 6 jours. Il y a 6 jours. Holocauste, Holocauste, on a génocide au Congo. Voilà. Donc on a lingi penza clipo nazawana et sika meku ya bande kona biso bakufaki. Ezali. Donc nazala wana nasala mona pasi wana très bien donc c'est lango authentique voilà nasala mo authentique donc yango na lancé appel très bien pour Monique tu peux me faire déplacer pour nous réaliser clip ya nzembo oyo nzamba pambolo makasi. Merci. Allez, tous moi pause musicale mouké puis toi nasima pour nous chiter déjà pour nous aussi ces émissions d'abisson moko lelo au tous allez coller l'album Action des grâces c'est très important composition ezali ya mwana mboka l'évangéliste et pasteur Landou oyo azali awa tous alnei tous nzembo plutôt kuta nasima c'est parti. Dans mon cœur, je reconnais que tu peux tout. Je la foi à ta parole. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent, mais que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Au Sansambo, bayo kakakakate, kasipe ba monaka. Talaba anje bakiti lelo ekomba botina esengo
Mosala epesami na pete Zamba lobiko abikisi bokono Mwana kufela baboti ya kutani na yo papa orphelin Jésus Alléluia Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, celui qu'on appelle Jésus. Oh, Likolo, Tosemaki Likolo, Efungwa Mayawe. Biso Tosemaki Likolo, Efungwa Ma Jésus. Tosemaki Likolo, Efungwa Mayawe. Tosemaki Likolo, Efungwa Mashilo. Likolo, Efungwa Mayawe. Bange bakiti lelo. Allez, merci. Vous allez Kolanda Biso na bomo kona ekolo moko alelo. Nazo rappeler bino lobby les 15 Trozalana conseiller politique et stratégique. Il y a mon amboka son excellence Jésus Noël Tcheki, à l'occurrence maître Gaston Piana. L'autre Trozane na émission Awa et Azali conseiller, Azali nommé conseiller politique stratégique. Il y a son excellence Jésus Noël Tcheki. Lobby Trozane a na bomo kona ekolo. Trozolon bebele ville à Kinshasa. Trozolon au PCPSO Vision. Maître Gaston Piana. Félicitations la nomination Noyo comme conseiller politique et stratégique. Il y a son excellence Jésus Noël Tcheki. Tu peux surmonter tes beaux vents. Le but aux années, on a école face à face. Tu peux réfléchir, tu peux mobile Kinshasa, Kinshasa Ngobila, na Kinshasa Daniel Bumba, Kinshasa Nini Rosalamane, mais il y a Malam. Jésus Noël Tcheki. Pourquoi nomination Noyo tant que conseiller politique et stratégique? Kolongara Rambalamoko ACP Mbalamon Koto comme conseiller. Ni les cas qui on a tout ça pour le bilan lobby na maître Gaston Piana comme conseiller politique et stratégique. Il y a mon amboka Jésus Noël Tcheki. Allez, tous on a l'émission. L'amour amène la paix. Na kati amboka na biso. Mon amboka pasteur Landou. Batebeli bazota la yo. Tout le monde était déjà dans yo moi amké. Batbako retenir ni pour la passage na yo. Moto peut-être en a besoin. En attendant l'album sortie officielle et salama azobanzembo audio vidéo avec au sala ndenge nini. Bon, jusqu'à-là, toujours travaillé déjà sur l'internet. Pour d'autres côtés, on a une plateforme. Sur le côté, on a YouTube. Ça moi de l'élément pour le temps, programmer bino. Pour voir si bino sortie officielle dans Ondenge Zalaga. Donc, pour déjà vente en ligne et ça la bientôt là, dans quelques jours, bon, on a déjà parce que l'opinion sont presque comme on a Android. Donc, bon, on a les réseaux sociaux. Déjà lancement il y a sorti officiel sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ça sur Moutalingé à Joyango, c'est des appels insultés. Mais là tout ça la sortie officielle dans Bissoboé, il y aura des flash disques. Donc tout ça on a flash disque. Nous sur on a comment on a clé USB voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, mais le lot c'est qu'on a combien de clips là sur le marché? Pas sur le marché parce qu'il y a continué sur le marché. Ils ont réalisé. Tout ça na Tomoni Kembo, tout ça na Lola Tokota et puis Action des Gaz. Action des Gaz PDG Sili, on va finir ça jamais. Peut-être prochainement tant Toya, to l'exa en mais tous les trois titres, on travaille ça sur l'internet pour et ça la plateforme. Ok, mais chanson patriotique, tu es au courant moi ou? Chanson patriotique, ils sont au courant moi ou? Audio, nous déjà à partir déjà à lobby peut-être déjà aussi là. Donc c'est maintenant déjà aussi là. Problème na bisokara, na bandé liona ils a peut-être une réalisation la clip na mo. Ok. Na ina ça la benda clip na mo ils a authentique. Donc si y aura moto à faire déplacer biso ou bien ta équipe mo bato yo moko. Bon. Makamoni ça la polémique hein. Bato accompagner la studio, ba figurant ou qui ont figurant. Ngai penda pour ça na ngeza la kana tambola na ba
Le Lausanne orchestre, pasteur. Oui, dans un orchestre. Ok, Au moni na louange Johannes orchestre na ngai moko. D'accord. Ah, le bande ko to imba ba accompagner ngai za ba msu ba bi ba maria. Ya ngomo na ba team so mona mto azate. Ndela to sala déplacement. Ya na ndeko moto sala ne clip msusu. Mais na auto sala déplacement moi to kenza na bébé dans la déplacement wana voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on a lancé appel msusu pour un clip on a chanson patriotique. S'il y aura un homme de bonne foi. Mais ça peut va coordonner d'ailleurs. Voilà, au moins qu'on peut soutenir. Ils sortent tout ça déplacement on a tout qui n'attaque qui s'engage. Tout sur image wana, tout qui n'attaque na est na biso. Tout sur image wana, tant so ba kuna bitumba, ba pe ba souffrir kuna da ba le roi ngai. Donc j'aimerais bien quitter même sur le terrain tout sur image wana pour na réaliser que ça clip ané ça la malam mi. Mon numéro nazaka na numéro moko on a selaka ya monde ils appellent sur WhatsApp, ils a plus 243 81 86 38 410 plus 243 81 86 38 410. Donc numéro moko nazala nango yango wana obenga appel normal obenga sur WhatsApp pe oko joangai. Voilà, donc c'est ça. Très bien, merci frère pasteur Landou na ndengo ndimaki invitation na biso to komi pour mako chité na yo mais to senga yo pe ba clip pe aweleka officiellement normalement ça la biso bien déjà toi partenaire déjà ba to betarape yo awa ba do mona kana tongo na midi na pourquoi na moko na ekolo merveille Katumba papa Claude Nzono eli mogisho mwandi ba sokipa na mambwana ile karape ba to mona keno ete nzembo moko kitoko ezawa action de grâce eza awa boy ezawa chanson patriotique et ça la peut bien pour ba réalisateur na biso pour la partenariat est-ce que vous en avez battu saluer bongo wana bazanga te est-ce que lukila ba problème te signer là ndimaka problème zambe na ngai ndimaka problème zambe na ngai signer là problème na pesina no yo mbote et puis samba pambola papa Bron Samba na ndenge ozo zwa ka instant no so koyamba ngai mso mwana lembi papa yaka donc papa azo sala pena mala mingi onde nzamba tie ba no pembe na ngaba sunga po msalo ekende liboso nzamba pambola pena msalo sa nzamba pambola pe équipe Movimba et surtout chaîne na biso bomoko télévision et na profiter ko souhaiter joyeux anniversaire na ndeko na ngai Serge Makengo. Donc profite bien de ton jour le jour nous nzamba bakisa oui makambo linga nzamba selwana donc nzamba bakiselo yango na mbule bakisami na bomo non na bosanité Fumundili le prophète TJ nzamba pambola Karel Waka mon frère hein, mon collègue tout mon Béatrice Yohana Priscille Mboyo mon frère Dimitri Benjamin Betambe Jacques Mbuta donc to kene kala mingi te Mbanzangongo. OK ah to ke beta monsieur kuna nzamba pambola na mona sœur nanga Aminata c'est grâce na bosanité équipe nanga mobimbo to travailler na bango maman Rachel sœur Charlène Grâce Kalanga Jires Zola Claver tous bango nyonso na peut-être na bosani bolimbisanga boza pe belé très bien mais nzamba pambola bino nyonso na bosanité ya motema donc kala mingi te makambo esala na ebisa ki déjà mais tous la invitation Fideline Mukosa donc nzamba pambola yo hein bisiko zali abakisho so ebele talaka yo ya motema mama Fideline Mukosa allez mama Fideline Mukosa so tous la invitation mama Fideline Mukosa mobosani John John il est déjà azalaka déjà donc il écoute tata na bois qui était ça derrière au bois kama parce que ce mta mo na maman John Kandolo Touré donc il est bena ya tango nyos na bosanité po tango tangi faut baper maman Christelle Ozana poto oui sa femme Ozana poto te pas na musulu te zaka mwasi ni wana ko ba dia yo mutaba uyo luka makambo pamba papa na azalaka na mwasi moko wana balaye maman Christelle Kandolo bisika uzali nzamba pambola yo na peso déjà invitation kozanga te merci allez to comme na suka biso to pesimbote na petite sœur propre Béatrice Mputu wazotala biso ozala toujours une équipe de konanga ya pasteur Landou petite sœur propre Béatrice pour tout pesimbote boto mbato pesimbote merci vous allez kebele ceux qui ont besoin au participer au l'écran émission contactez sur le numéro na biso ozana clip ozana album ozana mobile au bengi bomoko na ko ozana pour nous servir biso nous sommes toujours fidèles na bomoko tozali fidèles ata mbonge ye ata mopepe toza wana Gilles Vazali wana Gilles va nazomona yo wana Gilles va yo nde boza place wana ata ba Gilles va na moni nde yo caméra na otala bia wapi ye wana Gilles va eza Gilles va na moni yo wana Gilles va na omona yo Gilles va eza mutu mususu teza yo
Gilles va. Toujours fidèle, il passe à la passion botte puisque au la biso. Merci papa Claude Anzono. N'est-ce pas papa Claude a patience. Moi maman nzambe batay biso vie à mutu changeaka. Nzamba lingara ba critiquer, ba négliger, ba rejeter yo. Ton ya ko tombolo ba kamo. Mon discours comment mata. Tala effort le lot. Toujours DG o ta dynamique na musala. Alingi ba jani so bazala toujours dynamique. Nzamba pambola yo le DG Martin Kalamba, très sage. Les qui n'ont merveille qu'à tout le la juge munene mais ça la musala na régie nzamba wa pambola yo biso za biso fidèle. Merci pasteur, merci d'avoir pambola la CPL magasi ngai esebeleki koleka allez bon mo ko na école monsieur Sim.